La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Nzoto malili bandeko nanga nzoto malili koyoka message oyo, koyoka nouvelle oyo, en tout cas epesi pasi makasi bandeko nanga pasi pe mawa koyoka nouvelle to pe koyoka message oyo o papa na biso vie de loin asali testament na ye triste nouvelle triste vidéo après liwa ya vie de loin na ebisi bino epesi pasi pe mawa bandeko nanga nazotikela bino to landana nu message yango o vie de loin asali testament tangu azana bomoi asali déjà testament na ye alobi ke ceux qui a koufi en tout cas boyoka makambu nyonso na munoko ya ye moko vie de loin mais eza nouvelle oyo epesi pasi d'autre part to ki yango passe na motema mais d'autre part aza na raison ya kosala testament na ye pe ya kolobango publiquement tangu azana nous envie aza vraiment na raison surtout ba famille na biso ba africain eza na makambu ebele oyo et se passaka après baliwa na biso alors vie de loin à lobby nyonso esengelaki aloba bandeko nanga en tout cas nazotiela bino na toyoka vie de loin après ngai na bino tokozonga sima kaka ndenge ezalaka eza vraiment nouvelle moko epesi pasi yango bomoni Xile Boteloa TV aye nango liboso na bino toza pe na makambo o tokolobela toza pe na ba conseil o tokopesa concernant ba vie o tozo mener na ba famille na biso na mabota na biso alors to landana nous vie de loin après tokozonga sima. Soit il y a papa, soit il y a maman. Non, s'adresser à la famille nanga. Soit il y a papa, soit il y a maman. Bobo m'a peine image bien. Ni en son en salle dans la vie, c'est pour mes enfants. Oui, ok. Bolanda bien. Ni en son en salle, c'est pour mes enfants. Na lobi yango te po ndoki moko atelemi na bana nga te po na hotelema ata na kufi na hotelema na obima félicitations ya de loin po na bana nga muta pesa ngata 10 francs azate c'est ça muta contribuer ata 20 francs ati na lobi te ke bango pe limité mais on a ça là pour mes enfants bango ba profiter na ngata na bon moi c'est ça so lelo na zate nyo so zotikala c'est pour mes enfants Moutambrier bangote, a dérangé bangote. Oya ko telemi la bana nanga après ma mort. A omonanga. Vraiment, vraiment. Et puis non mais ne veut dire tiens olandanga kaka na sema bila biso omoni ngo vivre na siko mondo mbrier bana monde ko konya. Wana meme ba conseil ba madilu ba velu tumba ba pepe kale. Hein? Ayi baba gigi ngana sanga na ngai tata na sema bele. Pona na sema bele ngala ba kesu na komine nzamba sala ngana bote kana mikate na pota lola. Na bona ba commencer bele au boutique makambe bele. Mikata loso mwe kambe bele no beteka liboso école. Donc nyonso na kina na comédie mais ba na ngai. Sope ndenge yake ye o etikali. C'est pour mes enfants. Vraiment ba mprier bangote batia mutema mabete. Pour mon père contribuer à 1000 francs. Azate, vous contribuez à la vie à bâtir. Ate, na ba merché belé pour na yebi famille. Je vais vous garder la partie. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com.
bela produit na biso ya Maxi Bien-être. En tout cas to le bela Maxi Bien-être. Maxi Bien-être eza produit oyo eye kosunga batu ebele. Maxi Bien-être eza produit oyo ezobikisa biso na bokono nyonso oyo bomoni batangi kombo wana. Moi to répéter yango lisusu eza te pona ba condition na biso ya YouTube. Alors Maxi Bien-être eza produit oyo vraiment ezosunga na babokono nyonso oyo bomoni batangeli biso elongo na bino toyoki yango. Yo muto obela ka maladi sila kate yo muto okota bakira bakisio lembi ozoko quand même pas. En tout cas commandez Maxi Bien-être et place nyonso oyo kozala okozwa solution. Yo muto ba posa nzoto esila yo muto esio lemba yo muto okoma déjà soki ndenge nini. Papa olemba ba posa nzoto kokaka lisu makambu te mama olemba ba posa nzoto esila. En tout cas commandez Maxi Bien-être et si nyonso oyo kozala sala vraiment commande na yo bakoyela o livraison partout oyo okozala. Maxi Bien-être eye pona kosunga ba mama, eye pona kosunga ba papa, eye pona kolongola ba maladi na bakati ya bandaku na biso. Alors ndeko mama ndeko papa commandez Maxi Bien-être okozala desité. Wana na bandeli livraison à domicile eza partout. Toto sa livraison na pays nyonso oyo zali place nyonso oyo moni ozali benga biso bakoya kotikela yo produit esika nyonso oyo okozala. Maxi Bien-être eye pona kosunga mabota na biso. Alors bandeko nanga tozonga na likambu ya artiste comédien vu de loin. Na sur boyoki bino moko nga na lobaka avec ba preuve na yaka teka na lobi na tiki na nga na lobaka vraiment ta na loba na ebike ba preuve eza bozo landa eleka ki boye sala ki boye zongisa ki boye. Bandeko nyonso o bolandi video o papa vu de loin asali déjà testament na ye nanu akufite. Et puis alobi na biso bien bandeko bozwa message wana bobomba yango. Ayebisi biso to bomba ba message au demain ou après demain a ozana bo moite ba message oyo elakisama na famille na ye ba panza yango partout pour que batu ba yeba eloko oye alobaki dès son vivant. Alors batebele ba ye koloba batebele ba telemeli batebele ba seki batebele ba lobi pourquoi batebele ba lobeli yango mais bandeko nanga eloko moko onga na ye koyebisa bino na mokolo lelo. Eloko moko o na yeli bino na mokola eloko ebisa bino omoni soki ba parents ebele na mabota ebele ba papa ebele bazwaka balikaniso salaka ba video musu ya kotelemela ba bien na bango tangu ba na bomoi mais bana ebele ba souffra te na ba vie. Mais bato ebele ba souffrira te. Lelo to mona ba souffrance comme papa soka kufi mama soka kufi surtout mingi papa soka kufi famille ya papa bayaka toujours ko botola ba bien. Ba oyeba te mutu ana nyoka makandenge ni ba oyeba te souffrance nini o mutu ana mona autaki ko leka nango. Ba oyebe loko wana te. Et ana bato ebele ba pare ebele ba onyoka mapona ba vie na bango anyoka mina bana na ye anyoka mi koboko la bana na ye anyoka mi ye moko azo nyoka makoluka bonheur pona bana na ye azo nyoka makotonga même lupangu atonga ndako luka lupangu pona bana ne combien de ba parents o ba nyoka mapona bana na bango moko mais ba vie epesa bango ba chance te mais tango akufi famille ebimi ebotola biloko tout bana batikala mitelengano bana boni o batikala mitelengano bana ebele batelengana na vie onje bazanga ka mbongo me bazalaka na mbongo ba papa babotaka bana ba parents bazaka na bambongo na bango ba parents basoutenaka bana bango mais tant ba parents bakufi ba famille baya ba botola ba bien et ça la pasi. Tant to souffra na ba vie papa bandeko balaka te onyoka maana na vie ozonyoka mayomoko ni tata mwasi ni mama kulutu ni mama leki ni nan ozonyoka mayomoko mais tant lelo nzamba kobenga molimo na onyoka miyomoko na bana na o famille ye o yanga eza nini na ba mabota ezalaka nini koyoka message ya vie de loin epesi pasi koyoka message ya vie de loin esali mawa makasi kolanda message au vie de loin pesi eza message moko esali vraiment mawa makasi epesi pasi makasi komona mutu na bomoi asala ba message wana komona mutu na bomoi aloba makambo wana o ya lobi epesi pasi mazaki na choite c'est normal il faut kaka loba yango azaki na choite c'est normal pas moni façon ya souffrir azo mona ndenge ya nyoko mina bana na ye azo mona ndenge nyoko musala théâtre za musala pasi bandeko nanga
Musala théâtre ça musala facilité. Musala théâtre ça musala passe ba vie de loin au banyo kami. Papa mo bo ami pesa vie na ye na comédie, ami pesa vie na ye ami tikaka er moko sa ba comédie ba o finga matala musala internet to finga maka. Omona muta azo finga man internet me azo luka pona bana na ye balia. Azo luka po nourrir bana na ye, azo luka pona bana me lobi kuna soki asa suna bo moete. Ale ba famille bimi, ale ba tata mwasi ba ye, bande ko ba ye ko telemela biloko ale bana o papa na banga nyoka me ki vi mo ba pona luka pona bana na ye. Ale bana bakomi mitelengano ba o pe bazaka misu no basisa ba misisela ki classe te o mona ba telengani tipe moye basisa classe te bana boni bakata ba classe bana boni bakata ba classe après liwa papa après liwa maman après liwa bwe bana bakati ba classe pourquoi muta foutre la bango minerva la za ki soute muta ko soutenir bango na ba frère na bango za ki soute mais epesi pasi koyoka comédien na biso vidéo abimisa likambo vidéo alobi makambu ebele tellement ebele otoko la bino sima to eli bino no message o to koloba ba para ebele so bozana bizaleli o e oza malamu lelo bat ba comment ko pirater testament osali testament bo ba pirater ngo ba wangani yango mais so bo bando tikela ka bana ba vidéo bo sali vidéo na otele ngolo bateka soko sali loko bo kufi po batu mususu o te vidéo la soka komo lo bo seka komi payment non alobi o yo muna vidéo la lobi bien que ayebi famille ce ka ye ko yebisa biso bo c'est-à-dire ayebi famille na ndenge zalaka yango aye liboso na biso pour kaloba bo ayebi famille très bien ayebi famille très bien yango aye koloba a souffrir ye moko to souffra biso moko metango ozana bo moite ba ndeko ba bimi biso moko to souffrir ozo souffrir yo moko mbongo eza pasi o souffrir pour na bana na ozo souffrir pour bana no bazala bien pour lobi kuna bana no bazala na vie bien mais lobi soko zana bo moite bana na obatikali ba botoli nyonso ba famille botoli bana nyonso bana bazo nyokama na ba vie bana ebele ba o souffrir et à kitoko te eza vraiment kitoko te bandeko na ngai ba pare bele so bo pesaka bo lansaka ba message eso ki pe boko komaka eso ki pe boko bombaka eso ki pe soki boko bombaka ba video so ezala malonga eza eloka malamu poto lembi na ba famille. En tout cas, to lembi na ba mabota, makambo batu ba lembi yango. Ba nebele ba kata ba classe koza ba parents bongo foot ezalite ezakite na après liwa maman après liwa papa ba bengana bango après liwa papa ebota ba problème après liwa papa bongo foot ezakite après liwa ba nebe ba famille ebele tono lo bebele ebele. Ba famille belé ba kuta na ba problème oyo ba nebele bazo ba problème oyo na ba vie ba famille belé ba ndeko nanga ba tomba na ba problème oyo na vie ebele ba tomba na ba problème oyo ba ndeko ba olandanga a ba oyeba makamno lo ba parmi bison so bozo landanga a et pe na ba tumso ba tomba na ba problème oyo baza a ba oyo kanga ba kuta na ba problème oyo. Ezaka nini na ba famille na biso ba africain ezaka nini muta osala vie na ye moko muta obunda na ye moko muta zo luka pona bana na ye muta zo nyoka mapona obongsa venir a bana ya venir ya libota na ya venir metango muta ona kozana bo moite bino bo bimi eza nini na ba famille na biso ezaka nini epesa pasi banda luka vino banda bongsa pona bana na yo po lobi kuno sela bozua pap ya te lobi kuno sela bozua leki te banda ko luka pona vina yo bato ebele bana mbongo na ba video ba famille na bango ba koma luka ba kufa po bango batika na ba héritage e ana bato musupo mona zo lobe bino bozo pimela ka boy toko tala muko papa bino ko kufa toko tala ba famille ebele baloba ngo bandeko ebele baloba eloko wana eza pasi pe mawa likambo artiste comédien na biso video la lobby epesi mawa na tangisi maya misu na leli koyeka ya de loi loba likambo en tout cas na tangisa ki maya misu na leli esalinga pasi alobianga avec douleur na motema ya de loi za bana ebele o bomonya mobali na tieli bino mwana video na bana na ebele ana bana no ba komi de ba jeune fille ana bana ya mibale ebele ba sisa na ba classe
ana bana na ye bele o atangisi bana na ye azobunda po bana ne batanga azobunda vraiment po bana ne bazala bien abundi po na bana na ye parcours à vie de loin na théâtre biso so toyebi parcours aya de loin ti ya de loin comme aboto yebi parcours ne très bien mutu moko oyo bima na TV talobaka na yebi parcours aya de loin te vie de loin simba kisi vie de loin sala boy mutu moko oyo bimisa vie de loin simba kisi na internet azate mutu akoya koloba vie de loin simba kisi alukuta po tomona vie de loin banda dans les néants. Tout le monde a vu de loi banda kaka boya banda na se na faible commencement. Tia ju ba risque ba kele ba mbasu mabe ba tiela ye ba biloko mabe na biloko mabe tia ju ba risque o ba te bele ba luka ba bomaye ba te bele ba luka ba bomaya de loin ba risque nyonso au vu de loi kuta na internet. Pourquoi? Parce que bande ko luka pona bana ye po bande ko luka po ba ne bazala bien po luka ki pona ba na e ba bonga po luka ki pona ba ne ba bonga na vie nda kutana na ba risque nyonso akufa tika bana na ye mais lelo tango liwe koya ba famille ba koya ba olunga bango bazwa 100% bana bazwa 10% po ba famille so ba africain ba komaka malamu bino yi bango bazwa 100% bango bazwa 90% mais bino bana bazwa 10% bakoma obima mingi yande kona biso yande kono se metangu ndeko na banga zalaki envie ba bande ko nyoka ma bande ko nyoka manyoka makiye moko bo profiter na biso tant toza na bo moyo lobi nango vu de la profiter na nga na ndeko na yo profiter na nga tant na za na bo moyo na nga ndeko na bo ite mais profiter tant moninga na za envie yaka senga onaza nango na pesi yo na nango pete na opesa pete. Et ça passe peu ma bande ko nga to partager message en tout cas partager message na baninga partager vraiment message na famille partager partout et aux ala malamu mingi tindela baninga lien partager na Facebook na Messenger na WhatsApp et aux ala vraiment malamu mingi biso so toyoka message oyo bande ko bolanda Ursil Botelo TV ndengo vena ndaku na wana ndengo zolanda ngai en tout cas nzamba lola pambole je vous aime beaucoup na linga yo mingi yo o soutenaka musana ngeke de liboso na lingaka yo mingi nzamba lola a pambola yo esika ozali bandeko nanga kande tolobaka soko oza muta liboso soki eza mbalano ya liboso okoti na Ursil Botelo TV ce qui vraiment c'est la première fois au visiter Ursil Botelo TV alors ndeko nanga tolobaka toujours abonnez-vous. Ah, toujours si c'est la première fois que vous visitez Bisso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au samalam. Alors, tant que vous s'abonnez, vous allez cliquer cloche à notification. Cloche à notification et au sungayo prochainement, tant que vous avez analyse, top émission à Bisso et comme le directement place aux ala. Il y a un moment toujours cliquez sur la cloche des notifications. En tout cas, on a bien tokutani à la prochaine occasion, ce qui est sous à Zongité. Encore une fois, félicitations à vie de loin, un message oyo au passé na internet. En tout cas, nzambe na biso akobate la yo arobomba yo yo kufa lelo te talaka to bengara yo déjà aux a dessin animé donc dessin animé à kufakate. Tokutani bisous, bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité.
Achille Aqua, Maya Kimia, ya peta.